James Chali, papa na Charleston, na Curtis, na Monzale, na Suède, toujours na top. Benjamin Umba, Innocent Singa. Namonaka nanga pasi ndenge na ndenge, kasi po nazala sincère na yo nazuwaka pe fiancé. Namonaka nanga mibali ndenge na ndenge, kasi po nazala franche na yo nazuwaka pe fiancé. Lokola makanisi na biso bato ezalaka ya Nzambe te. Suka suka bébé oye koyana bomoi nanga. Et si causa est à l'absence totale à diable, c'est pour cela que bengi règne na yo, présence na yo, ezana oesika na nyos to kosola du début jusqu'à la fin, ozala nzambo ko diriger biso. Yahweh mimoni sa po to nzambe na kombo na Yesu ndeto bondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Kambo sangisi biso ezali kambo ya ba banango tozana bango sur place te bakende musika kasi kote bango bakende bakutani oyo kuna abinga na lingi yo kuna pe alobinga pe na lingi yo kasi lokola tolingani biso toza bana na bana yo oza mwana epana bino nga pe naza mwana epana biso tozongisa rapport epai ya babo bango nde bato batindi biso lelo po tosala nini tosangana kasi yoka sango bapesi biso sango balobi boye tokokende mosika te tokobenda mindondo te oyo ya fiançailles lokola tokutani nga na lingi yo mpo olinginga tosala nini tobala bakangelaka mwana bilaka nzela te yo nanyo papa na yo nanyo mama Nikole Mwanza Simba Selikia tika bato ya mokili baloba o bamesala na bango koloba tika baloba nesika na Nzambe kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba eloba Patrice Ngoi na Pasteur Nelly Pangi na tango za koloba likamona moto na suka kotia mokolo torte eloba Tambulu Koki na Emi Kutino na maboko na yo oza na eloko eloba Detiki Ziamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto Nzambe nde ayebi yo eloba Olangi Yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otie tembe te kolo na likolo akoyoka mpe akosala simba elikia na yo tango na tango ezali na likambo na yango batela kundima na yo mopepe moko te ekoyisa yo obungisa te apotamaki na ndako ya bibwele akundamaki na nkembo Yesu Dawidi mobukoli bibwele afumaki mokonzi monene netola miso epai na Nzambe lisungi euta te na ye. Merci beaucoup tout le monde qui nous suivait à partir des www.bomokoyamboka.com. Bomoko Yamboka aujourd'hui azana une famille yandeko na biso moko azalaka na bino kuna na Europe nde toza awa na famille na ye na bandeko na ye longo toyebite mutu yango eza nani toyebite eza na occasion ya nini nde na biso elongo na bino toko découvrir soki eza na quelle occasion nde Bomoko Yamboka eza awa na limité salongo ni mama bonsoir. Bonsoir. Maman a toza wapi? Toi limité salon. Toza na limité salon. Tout le monde va te belé awa eza na occasion nini?
eza occasion ya libala ya mwana nga mwana ya nanga eza na poto na Londres komona ye Mikabili Bibiane mais nabenga pe BBC. Merci maman. Ezalaki libala eza mariage religieux, remise à dot, ezali remise à dot. Bon ça civil lobby na Londres. Merci beaucoup maman. Bo zubilo ko la bino nyonso. Toane sengo koleka tozi biloko na biso topesi papa merci papa Prince Monzale topesi ye merci aye kobayela biso mwana biso toane sengo donc nayebi te so tokokabola yango ndenge nini etondi biso na mitema en tout cas nzambe wana apambola ye nzambe wana amona ye apesa bango makasi bayeba na kosala foyer na bango na lolenge esengeli na nzambe wana liboso nayebi etazwi mwasi ya malamu po bakotonga ndako na kimia na esengo nyonso nzambe abatela bango koleka donc nde toali awa milulu na ebandi te kala te milulu ezobanda tokotetuka na ndenge akosakana te. Merci beaucoup. Maman Henriette. Oui maman Henriette, oza nani pa ya ndeko abali na ye. Naza mama leki na ye. Oza mama leki na ye. Okoko oyebisa mwana mobali na Prince Monzali. Ngai Viviane, ngai mama leki no Viviane. Alobi boye. Naza na esengo makasi na mokola lelo. Esengo makasi na nde tokutanaki na yo. Nayaki na Belgique na 2016 tokutanaki nayaki na esengo pe lelo so naza na esengo makasi na moni na mokola lelo ke Viviane apele 10 francs na yo tole tosepeli en tout cas esengo eza makasi mingi yango nasengi lobi mpe nayoki bozali bokende commune esengo wana ezokontinue ti soki samedi so mokolo nini bokosisa makambo na bino pesa bango nyonso mbote male Christine baza kuna balamake baroti bango nyonso baza kuna pesa bango nyonso bambote totindeli bango na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup. Maman kombo nanga mponi mauku Marie Thérèse. Yo za nani pande kwa bali aza tata mwasi na bango tata mwasi za esengo papa na bango nane esengo makasi na esengo makasi na pesa bana nga mokakoswa bazobala donc naza na esengo soko ozobalisa bana to kozana esengo te nazobalisa bana olataka ba super wax nane esengo makasi nabalisaka makasi donc naza na esengo na pambola bana nga pembe. Merci beaucoup maman ozi biloko nyonso nazi biloko na nga nyonso okoyebisa bango nini bandeko na biso baza mbongo libala nyonso super wax pe nazwi bapapa pe nazwi kisanga ya vinu nazwi mwinda kolema nazwi nzunga ma famille nazwi donc biloko so libala ami ya mama na famille ya tata tozwi donc na sepeli naza na esengo ya kosakana te mokakoswa esengo eleki nakomi kibudi kaka po esengo eleki bana ngai bozala bien vana libala malamu bovana malamu mbongo pe na lekita eza to nabalisi lobilobi boye te nga so nabalisaka mpona libela vana malamu tosa mobali vanda bien na libala nyonso mobali akolinga sala lambela mobali kitoko sala makambo nyonso oyo mobali alingaka mobali pa sala oyo mwasi alingaka eza décence eza ka sens moko te sala bibia na makambo ya bien bibia na pa sala makambo bibilo mibale ndenge moko nzambe asalaki na f makambo nyonso to ezali ego Marie Miss apesi bino mokakoswa omoni Miss ndenge azozongaka mwana moke mpona nini azolataka basiper bane bazobala mapamboli bénédiction donc moi été. Merci beaucoup. Premièrement nazopesa na nzambe merci likambo ya sali parce que ezalaki suwe pe susi na biso nzambe asunga bandeko na biso ya basi pe babala nazopesa kaka merci mingi nzambe apambolo mingi bisiko ezali bofanda bien mboka na mboka eza na barealité nango mais conseil na opesa bino bolanda barealité mosusu oyo eza na bamboka wana bozokende ofanda te mais borespecte baprincipe biblique selon bamariage ezosalama na
bamboka mosusu tozomona libanda mariage mosusu komo osalama ya bacontrat bamariage mosusu ya batemple soki ya ndenge ezosalama wana eza biloko moko démoniaque. C'est pour cela conseil na opesa bino bo respecter maloba na nzambe libaa na bino etambola na baprincipe ya parole de Dieu nde bokende liboso bokende musika nzambe abatela bino mingi na sepeli makasi nga vraiment très ravi na likambo oyo nzambe azwa lokumu epesa bouffe na nga bambote ebele elongo na baneve baniese na nga nyonso baza kuna. Merci beaucoup. On est là sur Bomoko ya Mboka. Tanti Bibiane toana esengo mingi topamboli nzambe mpona libala ezaloko esengo. En tout cas bokende liboso nzambe azala na bino ebele mapamboli tokumisi nzambe bai. Tika bato ya mokili baloba o bamesala na bango koloba tika baloba nesika na nzambe kasi mokolo moko punda ya balame ya koloba eloba Patrice Ngoi na Pasteur Nelly Pangi na tango za koloba likamo na moto na suka kotia mokolo tote eloba Tambulu Koki na Emi Kutino na maboko na yo oza na eloko eloba Detiki Ziamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto nzambe nde ya ebio eloba Olangi Yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otie tembe te kolo na likolo akoyoka mpe akosala simba elikiana bali oyo badeplace pamba te bamatoso na moni lelo barobo etambolaka. nayaki na mawa nazongi nesengo osali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai po akanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola angelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina nga lole reklame kaka ngai offrande na nga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai ya nzambe naza ya nzambe victorieux, je suis victorieux. Malekaki nga na makasi, malekaki ngai na kitoko malekaki nga na ba relation, malekaki ngai na mbongo mokolo lole fungwa maki ngolweki telaki epa na ngai nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi
elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye nzamba lola akaniseli ngai ye nalimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo nzamba lola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village nzamba lola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai malo lopango elengi boya ndenge naolatisa mare alliance ezala bie bino bafamille nanga boya bosala wana kwa rita masala nga dodi yoyebi boya rapide naala na nzela quelques minutes naza wana na commune. Merci beaucoup. Que de félicitations Tata Lopango. nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati pangai mwakanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fungola talola bangelu bakita toyemba pona yo nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikatika ngai oakanisanga nalingi ye mingi napesa ye. So Frank and Mikabidi, we celebrate with you today. We're glad to join with you in the solemnization of your marriage, to witness your vows, and to support you both in your intentions for your future life together. Now before you join in matrimony, I have to remind you both of the solemn and binding nature of the vows you're about to make. Now the next bit that I say, if you could explain. So marriage, according to the laws of this country, is a union of two persons voluntarily entered into for life to the exclusion of all others. If I could ask the two of you to please stand. So Mikabidi Bibiana Muzinga. Mikabidi Bibiana Moshama. If you could repeat after me. I declare that I know of that I know of no legal reason why I Mikabidi Bibiana Muzinga may not be joined in marriage. To bring the rings, please. Round of applause for all. Frank, can you take the ring for your Mikabidi's finger? If you could move away from that side, please. This side, please. Okay. Go for it. Nanyangwa lobi na yo yo kobala te ye nanyo papa na ye nanyo mokili bamesala bekoloba kanga matoi simba bekotima na yo nanyangwa lobi na yo yo kolonga te ye nanyo papa na ye nanyo yosali envelope nzambe akangaki lelo nazwi ndingisa ya kofungola yango okomisa s'interdit mpona basusu ngolu epesa melinga nazwa bomengo ya bomoto na yo. And it gives me great pleasure to say you're now by law husband and wife together. So Say
dates, your names, your age, condition, occupation, your addresses, father's details, father's occupation. Is everything all spelt correctly? Yep. Lovely. Okay, so Frank, let me give this to you. So you put your signature on this top line here for me, please. Nalingi una mutima na puni una libala moto abolingo ekangi nga na lingana no boyete osana monaka yo natanela tongo na maboko na yo na kwei na file na siki na moto abolingo yo osukisi motema na ye kinesike komema biso nalingi yo ezali bolingo destin yanga simana na moto kinelo la molotema simana kinesike komema biso ema bokongo yoka I'm going to ask you to stand once more, please. On behalf of Molly and myself, we'd like to present you with the marriage certificate, which has copies of your signatures and those of your witnesses, and it goes to you. So thank you very much. James Chali, papa na Charleston, na Curtis, na Monzale, na Suède, toujours na top. Benjamin Umba.